d'abord objectif à Zangoulnet n'andenge na tia ngo eza ko aider la population. Ko aider la population donc na moi mon ki aux yango aux la servir quoi. Internet biso na Zangoulnet tozaka toujours na internet ou bengi ya satellite. Donc internet par satellite na haut débit. Mais et ça n'a pas pris ça va dépendre de l'utilisation de lingi. Zangoulnet a proposé internet à haut débit, mais n'a pris mon quoi assez. Par rapport à bateau monsieur donc boy kotanga combo par rapport à bateau monsieur et Zangoulnet est là il y a congolais, on est à Congo. Et Azana d'abord un à monter mais il y a Rosunga, on est pas congolais. Mais nous avons assuré bateau parce que là il a assurance. Nous avons assuré bateau que Zangoulnet na makambo etali connexion et assuré. On a coupé ça déjà témoignage. Nasi na meki connexion à Zangoulnet. Ils a rien à voir na oyo biso tozo ça ila Léon na Kinshasa. D'abord ezali connexion et outil na satellite. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Merci bino batolandaka chez Biso Télévision. Lelo toyeli bino na cadre ndenge kaka bo découvrir makambo ebele na kati ya chaîne na bino o bolingaka mingi bino bato boza kolanda biso de partout na Kinshasa, na États-Unis, na France, partout dans le monde, tous un message chez Biso Télévision et que à chaque fois Biso toza ko présenter des émissions, toza ko yela bino ba découverte ebele et les loto yeli bino kafumba na lisolo na domaine ya entrepreneuriat bato oyo baza ko sa makambo minene pour te faire découvrir bino bango et que bo zoa ba service na bango bo utiliser ba service na bango côté eme mabino na kati ya misala na bino etambola pe ekene malamu to yambeli bino grand entrepreneur lelo na kati ya chez Biso Télévision pour bo découvrir yé papa na biso bandeko nyonso o baza kolanda biso to pesi yo mbote d'abord andengo ndimi ko yamba ko répondre à l'invitation na biso. Merci beaucoup. Bato baza kolanda biso yo poye pour te faire découvrir misala na yo na kati ya chez Biso Télévision ceux qui au couru que se présenter baye bayo aux nani pe. Ah ok. Bon, bonsoir. Ngana zali ingénieur Florentin Dioré, directeur de l'entreprise Zangoulnet. Entreprise et salaka makambo ya internet, forage na photovoltaïque. Misala na nyonso eza ko sama na entreprise depuis quelle année? Bon, ce qu'on dit moi tout soit historique ya entreprise normalement je peux dire que l'entreprise est bandée en 2010 normalement. Mais ça qui na comboté oyo tozana ngolelo. To bandaki yango tant tozana no ba étudiant. Tozaki bisumi balé ngaina ndeko mosusu siko yende aza responsable ya informatique mobimba ya Western Union. Comme on a eu Achille Sangué, je le salue en passant. Hier, tobandaki na ye tant tozaba étudiant en fait, idée jalaki totikaki ba parents, toke ko vendre ba parents bazaki na Kinshasa mais tokene ko vendre na lingwala. Alors moni kaka na ndenge ki mobali il fallait ko luka mo modèle wana. Donc ko sala entreprise moko à l'époque pa bana benga ngo PC Solution. Alors na PC Solution donc c'est bon, masolo na biso ezala kola ka moi musique. Mais ça c'est qu'on a ndenge qui a partenariat. Alors na PC Solution to bandaki to bandina ye moi bien après te ko associé ba grand frère bazaki liboso mais simbaki mingete. Boza ça msani na PC Solution. Na PC Solution ezalaki to zalaki bon. Ndenge zo ka dia combo PC Solution pour personnel computer donc ordinateur solution. Donc to bandaki ko bongisa ba ordinateur, ko monter ba ordinateur, ko ça ba système d'exploitation na biso moko. Donc c'était un peu ça à l'époque. Alors tango et Simba Kitena Bakolo, on avait ce qu'on appelle aujourd'hui conflit de génération. Voilà. C'est là que tout ça le cola moi kotika. Et après tu as aussi sa classe en 2013, il y a qui na place na ye, après na qui na place na ngai. Alors à cette époque-là, on a banali ko ça la peine en méthode de la santé, en direction moko ba binga ngo direction des études de planification DEP. Et là c'est là où j'ai un peu
nazalaki un peu comment on dit coaché na makambo etali bamisala professionnel tout ça. Et après tant que contrat na ngai ekosila kuna parce que nazalaki na cadre ya CTB oyo lelo bazobenga yango Enabel. Et à ce cadre là tant que esili nayekovanda na ndako na bi bon naluki mosala esimbaki te. Et avec tout ce que j'avais comme idée, je n'ai que ça Zangoulnet, misala nango tolobi eza na domaine na photovoltaïque, tozali na forage et puis tozali na internet pe tokoki ko banda qu'est-ce que eloko nini Zangoulnet na domaine ya internet eza ko proposer ba congolais. Bon, Zangoulnet na domaine ya internet na banzi Toza na Kinshasa, internet est un peu cher aussi par rapport à ma méga, par rapport à ma, comment je peux dire, utilisation à chaque jour. À chaque jour, tout ça. Alors Zangoulnet est une entreprise, d'abord objectif à Zangoulnet, c'est aider la population. Aider la population, donc na moi mon cœur aux la servir quoi. Donc c'est ça. Mais eza donc naza lokola ndenge bato misusu balobaka ba chinois basalaka makambo na ba comment on appelle ça na catégorie. Donc mbongo yoza nango oza na posa eloko boye basaleli yo na catégorie ya mbongo wana. Donc mais eza na babiloko mosusu. Soki nazu lokolo bani na internet biso na Zangoulnet tozaka toujours na internet wa bengi ya satellite. Donc internet par satellite na haut débit. Mais eza na ba prix nyonso, ça va dépendre na oyo utilisation oyo lingi. Soki utilisation na yo eza modèle wana toko tala ndenge ni to adapté pour yo pe client ozala bien. Donc notre problème c'est ezala ke yo client pour CP là, biso pe to CP là. Eza te que tozan ba bloc moko forfaitaire donc to lobby non, c'est pas comme ça. Non, mais okoki ko pesa bato ba comprendre et là on a proposé vraiment réellement pour bato batika et si ka basala la baya na Zangoulnet bazo internet et pas na bino faveur nini ezali on. Bon kotika place bazala c'est un peu brutal parce que bandeko wana pe baza ba entrepreneur ils en a bato pe baza bazo ko zwa mbongo sima na bango. Je pense que Zangoulnet y d'abord pour na makambo parce que nyonso tozoloba wana ezotala makambo ya mosolo. Voilà. Na makambo ya mosolo Zangoulnet azo proposer ba internet à haut débit mais na prix moko ya se. Par rapport na bato misusu donc boy kotanga kombo par rapport na bato misusu et Zangoulnet eza eloko ya congolais on est à Congo et azana d'abord un à motema ya kosunga bandeko na ba congolais. Donc c'est ça un peu ce que je peux dire. Bino bozo pesa tout na prix moko ya se bino bozo ngo wapi po yo ya kopesa na prix ya se. Bon na système etali internet je pense de mon côté na ataba société ya minene ezali azana internet na yima ko ezala kate biso nyonso tozwaka yango epa bato babengaka bango ba provider soko mutu na mutu azana espace na ye aosala na ye eloko ya ningi na kopesa exemple balobi tozwandakisa bakemex bapesi espace boluwe mais mutu na mutu eza na mutu mosusu yo osenga koteka secret na yo na 100 francs ngai nateki na ngai na 200 francs motu mosusu ateki na 300 francs mais ça dépend na baclientèle na mpe na ndenge ozo koservir bango mpe na ndenge baza kosepela na yango. Donc c'est un peu ça. Zangoulnet eza kokabola internet lelo oza liboso ya public ba entrepreneur bazali ba entreprise azali baza na posa ya internet ba organisation ba organisme ba ONG pezali o baza na posa ba internet eloko nini oyo ozali kopesa bango faveur nini kopesa bango na internet po ba ya ebele pana. Bon na domaine internet c'est un domaine un peu complexe. Na internet na kopesa faveur donc kolobango siko koza lokola naza osala moi publicité moko makasi. Mais justement, bon, oui. L'objectif est d'aller découvrir. Oui, découvrir. To benda bango baya ko s'abonner na Zangoulnet. Voilà. C'est ça le problème. Yango moni
Attends, les autres, c'est comme ça la publicité net, tout ça là. Mais ce qui va tout moni dans nos services tech, il faut bien tech. Mais nous avons assurer bateau parce que là, il y a assurance. Nous devons assurer bateau que Zangoul net na makambo telle connexion est assurée et ça na prix à l'écoloté. Pesa biso prix. Ce qui ngai na lingina ko s'abonner na Zangoul net na o état internet. Bon, tout ça ce qu'on a ba gamme il y a ba équipement. To yo lobby ozoni ngako s'abonner na Zangoul net. Parce que ko s'abonner na ndenge ni oza journaliste. O lingi ko s'abonner na ndenge ki journaliste ou bien lingi ko s'abonner na ndenge ya oza na bus ou bien lingi ko s'abonner na ndenge o lingi ko sala moi eloko na yo ou bien bureau. Ou bien bureau bato baza na bureau. Ngai naza na internet, naza journaliste. Na ozapeka na bureau. Na travailler na kati ya bureau. Bato mususu ba na famille bakoza na besoin internet na libota donc mususu na société misala na yeza na internet donc lelo mutu nyonso presque aza na besoin internet siko Zangoul net aza opesa faveur nini prix ezali combien bon na banzi awa boyambi le directeur général de la société ezana mosala na été ya kopesa ba prix na banzi toko sala émission mususu je pense après cette émission, on a invité Limbisa Biso parce que na moto na moto sala mosala na ye soki na baneko sala mosala ya ba agent marketeur et ko koma lokola na globaliser makambo nyonso. Je pense que na nzela ya chaîne na bino pe na nzela ya babone na biso bakozwa ba détail wana nyonso donc na mikolo ekolanda donc je pense pas que vous la mingi de bakozwa nyonso. Donc ba téléspectateurs vous allez calme déjà lobby mais du moins on a coupé ça déjà témoignage na meki connexion à Zangoul net ils a rien à voir na oyo biso tozo ça la Léon na Kinshasa d'abord ezali connexion et outil na satellite directement tant que baza ko pesa bino yango connexion wana ezali ko sala lecture surtout na bato ba ça ba image parce que biso za na domaine ya image bato ba ça la ba image je vous assure. Donc téléchargement coûte aux akotala yango te donc direct. Et puis ils ont un prix moko très abordable. Les lots na Kinshasa, ba société, ba organisation, ba organisme, ba ndeko nyonso oyo baza ko travail, ba université, oyo nyonso baza na kati ya domaine ya internet parce que domaine internet est touché ba tout nyonso. Les lots toza na Zangoul net et yé na kati ya Kinshasa po na ko pesa bino donc connexion ya na prix abordable et puis musala moko kitoko déjà Zangoul net toza na ye awa lelo tozaka ko flore ko talisa kaka société mobimba ba département na ba département to bandi na département ya internet o to sololi o euti na satellite rien à voir na o to salelaka awa. Deuxième point tozali na domaine ya ba chaîne câblée. Olobi lisusu ke bozali na ba chaîne câblée. O nyonso o totalaka na ba TV ba fournisseur ebele ba pesa biso. Yo zwango wapi. Bon ebele ya ba téléspectateurs bazotala biso eza bato ya poto. Na ba misusu bazape na Kinshasa ba misusu pe baza na Afrique donc monde entier. Na banzi ata na Europe bazalaka iso na ba système te aux nzungu tie au bandi ko capter ba chaîne non bazalaka déjà na moins ceux qui bazana box na bango internet bazalaka déjà na ba chaîne na bango donc ici na Kinshasa nde eza un peu na retard mais na bamboko eza zinga awawa bazalaka déjà na yango alors ngai déjà ndenge boza koloba que naza fournisseur ya internet par satellite. Or, ma chaîne est par satellite. Donc, je pense que ça résume déjà tout. J'ai mon espace dans une bande passante dans un satellite. Et c'est par rapport à cette bande passante que je peux faire ce que je peux. Donc, dans le but, bon, pour les clients, on a fait internet, on a booké la chaîne, ou bien on a fait tia bango eloko mosusu donc ezaka ka chaîne te to sanga pe ko sala na système que wana to zongre suma mukie des acteurs que de bosana ki mais je pense que lobby ata lobby okuna to kozana ba équipe nyonso ya Zangoul net moto na moto ko expliquer
pas de responsabilité. Même dans l'espace, dans un satellite, on a téléphone. Ça il a un kaka par rapport à internet voilà donc internet déjà le rôle tu moko ya mai mais au sein que l'examen makambo sur na yango donc j'ai un peu cette opportunité il y a ko ti ya biloko tout na lingi pour que ba client bazala un peu satisfait na moi connexion na zo pesa bango pe na prix wana quoi donc objectif ya Zangul Net normalement ils a ko aider bato té pour na ezala té mutu pe za mais so mutu za na quand même déjà na internet. Avec ça, on peut ajouter ça. Et on a lobby, on a banzi tout ça la émission pour nous pour tout classifier tout peut bah qu'on a pas dépliant na ligne na chaîne na bino. Je pense beaucoup ça la yango. Sikoyo, ils en a combien de chaînes ils ont proposé? Ma chaîne c'est jusqu'à maintenant ils ont l'autre bandi. Je pense que ils en ont aucun. La chaîne est ébélée. Oh, nyonso ba mona na ba bouquet nyonso batalaka déjà. Batalaka déjà, je n'a ko rassurer bato que ba chaîne sport ezali, donc chaîne nyonso sport ezali, chaîne nyonso diversement ezali, chaîne nyonso ya ba théâtre ezali, chaîne nyonso ya musique ezali, chaîne donc chaîne nyonso. Ya Congo te ya monde. Congo ya monde ezali na kati. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc beaucoup de chaînes quoi. Mais je pense qu'ils auront le temps de voir ça. Naba dépliant autour ça là na banzi beaucoup zala ba to oyo boza vraiment crédible na ndenge to pesibino Zangul Net pesibino confiance beaucoup la kisabango ba chaîne wana et to ko la kisabango pe ba komona alors comme maintenant là nous en phase il y a koluka ko ça là et je veux toujours répéter que je suis le DG mais ça là monsieur César Ngaité. Alors, je n'ai quitté que quand on a moussala ya mutu pour l'obéir ce que l'obéir ça un peu confusion. Donc Zangul Net ezawana ezana ba chaîne nyonso au total ka Léona Kishasa ba chaîne ekomi le quoi net moi luxe moko boye et pourtant ezana ngo elo côté eza makambo evandi na on satellite Zangul Net lelo aye ko pesa congolais ba chaîne nyonso oyo ya poto oyo nyonso botalaka oyo nyonso bomonaka wana ayeko pesa ngo liboke na forfait moko ya muke puis oza nango pendant une année ya abonnement bofutaka montama wa muke et puis ozwi ba chaîne wana nyonso donc tala musala Zangul Net aye nango lelo biso tozwi privilège ya koyamba DG ya Zangul Net donc misala oyo toza ko sala misala oyo Zangul Net aye nango yango wana oh ezalaka moi orange moi nini boye oh ba chaîne ezalaka na noir pembe nyonso eza na kati et puis lelo congolais ozala satisfait ba makambo wana eza kaka na mboka na biso nde batu moko boye bakangi et puis bazo servir bino bazo lia mbongo ya batu pour rien. Et pourtant na mboka mususu eza biloko oyo population tina we ase azanango mais lelo Zangul Net aye ko pesa solution. Troisième partie compartiment ya Zangul Net eza pe lisusu makambo oyo tali photovoltaïque misala ngo ezo sa mandeni. Bon déjà na photovoltaïque ça veut dire on a bato ba comprendre rapidement panneau solaire. Donc Zangul Net sikoyo eye na ba gamme ya ba équipement o tout ça comme ça ndako na autonome au moni na Kinshasa tout ça na ba problème ya ba délestage ba makambo belé tout ça au tiemo provision na yo courant keyi oza oyebite ko zonga mokolo nini tout ça toujours banga epola tout ça alors Zangul Net ayi wana na ba partenaire na ye je pense to ko yamba bango na émission ekolanda ba ye ko ba solution na makambo wana nyonso toza na ba gamme congélateur ou ça déjà na ba batterie to ça un peu côté na ndako na yo donc au lieu dans un groupe makelele carburant oui le démarrer il faut que le mécanicien tout ça oui avec Zangul Net ça je vais rassurer aujourd'hui devant votre écran que Zangul Net ce qui est telio ba panneau solaire ma batterie banine et qu'on peut ça garantie à 5 ans pour non changer ma batterie peut-être et il faut qu'on respecte
condition est à couper ça. Mais l'avantage avec le panneau solaire, na banzi bato ya poto, bato nyons, bamuyebi, ndenge tozo kende suko moki, ndenge tozo ko kende. L'avantage avec ça c'est que yo moko zoko gérer énergie na yo. Zoko gérer énergie na yo. Tout ça na différentes formes ko ça l'installation panneau. Ezana ba misusu bazana couranté. Ce qui n'a pas ces exemples na bamboka lokola ba lolo, ezana mongala kuna, ba bazaka na bana couranté. Mais tout ça qui bazana courant 24/24 aux une en bandaka bazaka pe na couranté. Mais pas na bango kuna bazana maya malini, biloko na bango pour la kate, bazana ba biloko nyonso. Donc c'est un peu ça na kacha domaine wana ya panneau. Bo misala nini bosi bosali, bisika nini bosi bokei. Na musala ya panneau to sali mingi ezana na le baba maser pour mingi na sala la bango et puis ezabatu baningaka ko vivre pas du tout au jour mais baningaka ko zadia na ba provision na ba maser na Mbandaka na Gemena na Congo Central tout ça déjà tout ça là bango ba misala wana pona ko tia toza na mosusu wana na ebi okokoma na étape wana eza côté ya mai mais tokokota ngo sikoyo te mais même na Kinshasa wa toza na ba place au sango kende pas cardinal au eza na ba place ebele vraiment tosali alors moni eza bandako mosusu bato baningaka te ke totanga kombo na mwana ba émission il faut avoir un peu mais mutu akolinga kozala azala convaincu na ba misala tosalaka on peut les amener là où nous avons déjà fait des travail et de voir. Non mais là toujours le ban émission boy to projeter ba photo place ba ma sœur ba pareil ndenge osala donc c'est-à-dire zangu net eza boîte moko ya munene na moni loko. Oui bon pour dire boîte munene non par rapport à misala misala zangu net eza boîte ya munene selon ma vision et eza en fait na banze kokoma pe munene sur makasi parce que misala to banaye ko sala franchement en ndenge ngamo na mona ki yango moi eloko moko ya kolimisila ya lisano mais tellement ndenge et bandi komata en tout cas na comme komona ngo siko que il y a un peu de changement na boîte na banzi soki boko linga na kaka na émission na bino to ko yambata lobby ba partenaire Zangul Net misusu bakoya pona ko témoigner na ba technicien Zangul Net na bato nyonso ba mutu na mutu to ko présenter bango pe bakoyi sabino ba misala déjà to sali na banzi ba ba kolanda émission ba eza déjà satisfait na misala Zangul Net bango moko ba ko réagir donc lelo na kata Kinshasa kovanda na mulili ezaka po yo moko lingi Zangul Net aye na ba panneau solaire ya ba prix nyonso donc ndako na yo ezala éclairé soko lingi congélateur na yo esala 24/24 yo moko kaka contacter Zangul Net akoya ataleli yo na prix moko oyo penza eza pena donc prix moko yo tokoloba démocratique ekosunga yo donc kovanda molili o lelo tozana délestage o lelo feder lelo na kati ya ndako na yo il faut esila soki osalelaka mosala na courant ose connectaka na ordinateur Zangul Net aza wana aza na bapano société na bino o courant ezalaka te na hôpital babisika nyonso wana oyo esika oyo ke boza na besoin ya énergie électrique Zangul Net aza wana akoya koplacer na badimension nyonso oyo bokosenga est-ce que boza capable ya ko servir Congo mobimba et Kinshasa mobimba toloba bon pour servir Kinshasa mobimba ils ont un problème parce que toza Zangul Net bon ils ont bato monsieur ba ko découvrir ngo lelo mais Zangul Net si exista et puis ils ont ba partenaire ce qui va partenaire ça veut dire biso moko toza na stock na biso mais ce que to monique demande de l'équipe belé ba partenaire ba pesa biso déjà confiance ils peuvent tous koyer et pas na biso et to ko servir mais na banzi ko servir Congo déjà to servir belé parce que toza à peu près na misala to sali déjà à peu près 500 quelques ménages déjà oyo biso moko to site installé petit lelo toujours dans un souci de mon côté ya ko moto ya ko lela tout ça parce que biso ezate mbongo mais za qualité parce que au moni lelo ce qui nous a les émission c'est parce que
bamisala emonani et aussi naza convaincu na eloko tozosala parce que eloko sans objectif eza mama plein donc naza convaincu bato nyonso bakoya bakozala vraiment dessus te. Client na bino catégorie ba client na bino ezaba na ba client en fait sur 100% tous en 70% d'abord ils ont ba religieux na ba religieuse ba misusu eza ba société ba misusu eza ba agence et avion wana kutu na cadre internet ba résidence ba ménage eza ebele na banzi moyen na lobango siko ezate parce que nano to attaquer nini branche mosusu zangulu net te. Maintenant, tu peux attaquer en seconde et le Bamakamboana. Donc, on invité bateau, ba contacter biso, ba contacter bino na cadre ya o basa na besoin ya mwinda. Branche mususu ezali ya mai. Bon, forage to bandi forage kala déjà. Forage to banda qui en kala na bamboka. Na bamboka lokola kuna epa na bango régie des jeux à la carte. Voilà. Alors ils en a bato misusu na koyebisa na banzi bokotia na ba image ba otala ndenge ba banako mela mai. Ba banako mela ba mai yambula, ba banako mela ba mai donc au sein qu'on dit matin et tout il y a ba microbe donc nazo ba amibe ba donc ba chimiste ba monine ba kotanga ngo ezala ki belé. Alors tellement to bandaki kotala comment to sen ko luka mai to kotango bato ba kuma mwa komela mai na nzela ya basango ba organisme mosusu to saki de to bana déjà ko forêt ba mai to jui précisément na Équateur ba o ba yebinga papa na ngai azaki na CDI yé a forêt mai ebele na CDI Boamanda donc il est assis à Koufa que son âme se repose en paix. Alors et bandaka déjà depuis 1982 si je ne me trompe pas. On attend mon gars pour écouter na botama qui n'amte. Mais il a comme on Kama à wana Kinshasa aussi, il y a maintenant un sérieux problème d'eau. Même na bandal maïzate. Donc ce qui bandal maïzate na kimpoko kuna est-ce que maïe kozal. Est-ce que régis des opé ça maï na kimpoko donc ko pesa te. Na mbinza kutu kolobate donc e koma nango. Monga fula maïzate. Kinshasa peut toujours un problème ya maï. Zangula ye na système à forage. Donc on a au tcheli mutu forage nandaku problème à mai ici. Voilà, principe à forage. Bon forage principe à forage ezalaka okoya ko sala mwa libulu moko ba ba yebi forage ba moyebi ko sali libulu bozui mai botie pompe soki e ko soki ko linga to tia citerne to tie abandi ko servir mai. Donc eza système moko oza indépendant quoi. Eza tek mutu akoya soko sengeli na mai na yo au pelisi moteur na yo et démarrer. Tout ça a beaucoup de sortes. Il y a ba pompe à côté. Tout ça a pompe au ekosala na moi. Tout ça a pompe au ekosala la groupe. Tout ça a pompe au bato monsieur ba moni bato na mboka basala na maboko. Forage au boza kosala eza forage ya ndenge nini. Mai oyo ekobima kuna eza mai ya salité oyo ezokita na mbula te. Est-ce que ça vraiment mai ya propre mutu akokomela ngo? Ouais, mai wana eza potable. Raison pour laquelle quand on a ba facture na biso totiaka mbongo moko au biso moko avant ce que ton aïe pas na papa journaliste que ça là au forage avant na pesa yo clé donc na lobake forage wana esili na kozwa échantillon ya mai na kena wana innervé ba tester ce qui est propre na ye ko pesa yo certificat wana po si ma ce qui ata bato ya hygiène ba ye ba vérifier mona ke mai wana eza potable et ba mai yo to sala ka na ba profondeur lekimolai. Ce qui n'a pas eu forage moko to ko sala na IPEN eza 198 mètres. Yo kanisi lokola na 198 mètres. To leki ba couche nyonso ya ba filtrage. Na 198 mètres ko sala mai ya salité. Non. Mais du moins, et donc on a connu ça ba la navigation na TV tout ça. Mai ya forage eza lokola motoza na sida. Mai wana eza non protégé. Donc protection na yango eza yo moko utilisateur na ngo nde ko salela mai wana ndenge eza na kati ya libulu eza na problème moko te mais tango ko kende ko magazine yango na kati ya récipient il faut yeba ndenge nini okosala nango. Je pense soki
na kati ya baspectateur oyo akozala client na ngai ou bien client ya Zangul Net tokopesa ye eza te na koloba yango awa te, mais je pense na émission ya nsima nakoya na baexpert na yango pour eza société quand même bakoexpliquer bato ndenge ezalaka. Mais mai ya forage, ça je vous assure aujourd'hui, mai ya forage eza mai sans microbe parce que elekani na bafiltre nyonso et inerbezo à tester. Inerbezo à tester yango. Lelo na kati ya Kinshasa bato ebele bazotonga ba immeuble baza na problème o toza na kati ya immeuble na 8e niveau mai ekomaka te bato wana nyonso baza na besoin mai mai ya forage. Est-ce que mai ya forage ekokomata mpe bomatisi na immeuble moko boye? Oui, mai ya forage déjà imaginez-vous eloko tozotia na se kuna babenga pompe émergée bapompe wana eza selon bacapacité yango naza koloba soki client asengeli tosala forage akoya koyebisa biso mposa na ye. Alors, par rapport à pour ça, on a un Zangul Net, un bureau d'études, et qu'on étudie l'obité, voilà, na base na ba image pour relaxer, œuvre déjà tout ça là, paye na ba émission ils ont égoya ciment pour relaxer ba œuvre. Donc on a que tout ça na ba immeuble monsieur sur Kosakanate, et ça ba forage monsieur où ils ont servi au moins 4000 à 6000 personnes par jour. Au Bogota la ndenge bato bazoya na ba bidon, et ça na ba place monsieur où yomo en tout cas au kondimate. Kutu na ndenge naza kolobelo awa baza kozelanga na mboka moko bazobenga ngo eza na côté ya Aketi bato kuna bamelaka mai, donc pour bamela mai il faut bakita au moins na donc 10 à 20 km. Alors imaginez tout ba maman tout ça beaucoup l'accent na ba image bato bakomona, donc c'est un peu ça. Mai ya forage, ça je vous certifie aujourd'hui, mai ya forage mai moko eza pur pe il est kana ba test nyonso pe ministère ya hygiène neni département ya hygiène etalaka yango tozalaka kutu na bato wana okotala na baimage oyo bokolakisa okomona ke baoyo tosalaki na lisungi na delvo okomona ke tozalaki na équipe mobimba avant tozongisela bamaser wana clé ya mai bamonaki mpe topesaki bango certification wana. Lelo mpe basociété ebele ya forage ezali eloko nini bato ifo balanda Zangul Net? Bon, Zangul Net, c'est comme le débit dans le baki. Zangul Net est une société moko na mutu nango eza pona ko aider bato normalement. Et ingaki ozala ONG mais bon parce que les gens na branche Zangul Net ezali ba bata na Facebook parce que beta Zangul Net hormona eza pe na fondation Zangul. Mais les sociétés eza pona ko aider pe eza ya ba congolais. Et ceux qui eza déjà ya congolais de nature ayokelaka moninga ne congolais mawa. Donc biso toyite bien sûr eza mosala tozolo kelango mbongo, mais pour ça na biso eza ke bato bazala bien na banzi bokotala ba témoignage ya bato na ba image bokotia bokotala ba o bako contacter biso bamisusu basanga ko contacter via chaîne oyo via biso moko eza nango problème te bakomona ndenge biso tozalaka. Donc eloko moko na ko betela c'était bato ba candidaté que forage ezaka kate obengi mutu apesi yo devis mbala moko non tokolobela yango mais nangaki na pesa déjà bato idée wana avant kopesa forage soko yebisi ngai papa nangi osala forage na IPN ngai nakoyeba mbala moko te ke kuna ezalaka boye non, il faut une descente sur terrain tokotinda batechnicien ou bien ngai moko mokutu nazalaka na kati tokoya na matériel moko okolakisa bafoto bakomona yango eza na kati ya valise ekoyebisa biso voilà na profondeur boye toza na mai ya bien na profondeur boye toza na mai ya bien. Ozomona biso notre problème c'est ça wana tobetelaka ngo vraiment moto tolingi batâtonnement te parce que ba société pe eza ebele et eza na bato misusu pe bazosala batâtonnement. Alors naye kobebisa mosala ya baninga te mais okomona place mosusu forage ebimi mungwa. Voilà. Bama yezo bima mungwa bozomona zelo koti na kati ça dépend na ndenge basali forage na bango. Alors biso tolingaka certitude pe exactitude. Donc avant soko contacter ezala na chaîne kosenga bango te mbala moko bapesa bino d'éviter bokoluka bosenga bato bakita sur terrain basala d'abord étude du terrain bayeba profondeur ni tokozwa mai ya bien nde siko wana tokoproposer bino devis. Alors le titre de terrain est payant mais ça dépend na ba place ya yango. Alors ça au moins ce que bolingi ou banda kosenga bato ba contacter Zangul Net comme ça bana ebele ya poto baya koya bazoya kotonga bandako awa ba immeuble belé bato donc baze ebele na poto bazolanda biso baoyo pe kozala na besoin ya mai bao baya kotonga na ba coin reculé un peu ya Kinshasa
PDG okoko yebisa bango nini? Bon déjà naza na bango ba misusu déjà ba contacta ngai eza ba misusu baza na Canada, ba misusu baza na France, ba misusu baza na mboka misusu wana biso tozali na banzi lelo eza mbala liboso na leka na chaîne mpona koloba makambo ya Zangul.net et na autorisé bino balandi nyonso ya émission oyo soki bolingi kozwa bainformation nyonso obengi na émission ou bien bobengi ngai pesa bango numéro. Bon numéro na ngai ya privé eza 082 33 99 764 ezali 082 33 99 764 mais oya Moussala ya ndenge lokola directeur général eza 081 6 111 741 wana bokomona déjà na ozala wana donc bosangi kokoma bademande nyonso bokolinga tout ça malgré kozwa mwa temps parce que eza na équipe oyo ekorépondre na bamessage na bino mais tokorépondre na bapréoccupation na bino soki boza mpe susu na Skype bozangi kokuta ngai na Florentin Diore na banzi bakolakisa bino na se ya écran bakomona bacoordonné na ngai nyonso soki boza mpe na makoki te ya komona ngai bozangi kolekana na chaîne na biso bokomona mpe bamakambo yango ndenge ezali. Tokomi kokoma na suka ya émission bato balandi biso ndenge tosololi misala o Zangul.net eza kosala okoki kozala na liloba moko ya suka par rapport ya masolo nyonso o tosololi oyebisa batelespectateur. Bon liloba na ozoloba ya suka papa journaliste eza ke bato bapesa biso confiance et na banzi bokolakisa baimage eza mpe émission ya liboso pe ya suka te na banzi yo moko peut-être proposer epa na bango na tokoya équipe mobimba po bayemo tozo s'installer po bato bayeba yango bamona très bien et aussi ce que je vais vous demander c'est kaka confiance opesa biso confiance et bokozala dessus te misala tosali déjà ebele na banzi na Facebook nani bokotala na chaîne bakopesa bino bacoordonnées nyonso bokomona déjà ouvrage tosali et soki boza na baquestion biso toza libéral bosangi kotuna bango bakocontacte biso rapidement parce que tolekani lelo na liboso ya caméra na bango mpona kokutana na bino donc eza société ya bana mboka bokonsome biloko ya bana mboka tokobomana te ekozala kaka na ndenge ya lisolo ndenge bakino balobaka ndenge bakino balobaka Zangul.net aza wana mpona kosolola na bino misala ya Zangul.net bolandi yango Zangul.net aza kopesa internet ya haut débit oyo eza kouta na satellite na misala nyonso ata yo moko na chombo na yo olingi ozala na internet Zangul.net akopesa yo internet wana na prix moko ya kitoko na ndako bana batungisaka yo mpona badessin animé Zangul.net ana possibilité ya kopesa yo 20 chaînes ya dessin animé mpona bana Zangul.net akopesa yo 25 chaînes ya sport donc aza kopesa yo ba chaîne ebele plus de 200 chaînes oyo eza wana oza kozwa yango na prix moko dérisoire et puis pendant une année oza TV kataka te moto akoya kosengo abonnement aza te na minda délestage courant ezalaka te esika oza na campagne oza na besoin oza na internet olingi okende fin fond na mboka to na bacoin reculé olingi oza na confort lokola neti oza na Kinshasa Zangul.net aza capable ya kotiela o TV aza capable ya kotiela o internet kuna tu peux travailler Zangul.net aza capable ya kotiela o minda kuna omela mai ya piyo congélateur ezosala na panneau solaire ozali makambo nyonso TV na yo mwinde eza okatana te okoki kovivre bien na kati ya Zangul.net. Problème ya mai eza ko se poser bino bato bozana ba ferme forage aza nango wana bino bato boza kotonga bandako bana poto bino bato botongaka bandako na kati ya Kinshasa bino bato bosomi bandako na bacoin reculé na bacampagne ndenge balobaka na poto na babibwa kuna na bakimpoko kuna boza na besoin ya mai. Et puis aussi on a besoin de maïs forage, il y a moins cher, il y a kitoko, il y a moins cher, il y a mabete, il y a moins cher, il y a qualité. Zangul.net aye désormais na kata chaîne nabino chez biso télévision tokobanda kolakisa bino ba réalisation ya Zangul.net bobenga déjà apesi numéro na ye bobenga pona kotuna ba renseignement eza nango ofele
et puis toko démontrer bino misala nyonso oyo Zangul Net eye pona kosunga ba Congolais. Merci beaucoup bozaki ebele oyo bolandaki biso to pesi bino merci ndenge bolandi biso to yebi ke boko pesa Zangul Net confiance na musala oyo azali ko sala déjà oyo asa réalisé oyo déjà bomoni ndenge ezaki ko défiler ba photo oyo bomoni c'est-à-dire aza digne déjà ya confiance. Zangul Net ici. Merci beaucoup to kuteni balasi.